Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bobo salate, yabino mama tolo nase, mama Anne Kalambay, obino bolinga kamingi bien aimé à chaque fois. Tant na ya kaliboso na bino na memela rabino makambu ya malamu, na memela rabino maloba ya Yesu Masia, maloba ya nzamba bomo oyo epesaka kimia, maloba ya nzamba bomo oyo epesaka bomo oyo esalaka ete mutu alala alamuka vraiment na raisonnement malamu. Tobo sanité, toza bongo na 3w.tolonase. Ici à Tolonase, bien aimé dans le Seigneur, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Toye to solo la. Toya kanga na koma koya poto solo la. Na koma koya poto partager. Na koma koya vraiment bien aimé dans le Seigneur. Poto tcha makambu na place. Bien aimé, tous en sangwa mawa, sangwa ezo mema biso surtout na diaspora congolaise o tous na poto pe bandeko bazana kisasa o ezo sangisa biso eza mort ya bien aimé na biso papa Jean-Pierre. Donc papa Jean-Pierre o aza mobile ya bien aimé na biso grosse moulis o atiki biso vraiment na liwa moko ya brisque. Liwa moya brisque. Ce qui tozo se rappeler na vidéo nanga o yutaki kolekana isaki bino tango tosola ki bien makamba bien aimé na biso adete na isaki bino na lobby à qui la tour. Tour oyo kozala nani. Parce que to comme mona ba liwa ngo bien aimé on dirait j'ai olali olamuki ba biso kinganda kufi. Olali olamuki ba biso kinganda kufi. Et donc on dit koko sala ke tozala vraiment bien aimé dans le Seigneur na sécurité na tango ya liwa et donc on dit koko sala biso ke tozala na sécurité soki lelo e beti na porte ya ndako na biso bien aimé. Et donc koko sala ete tozala vraiment na sécurité zaka Yesu Masia. Kaka Yesu Masia nde bien aimé dans le Seigneur ko sala ke tozala na sécurité ya ngote ngone soto lobaka bien aimé sangwa passe ko ya sangwa mawe ko ya esengeli kokotisa Yesu Masia na centre ya vie na biso. Bien aimé, toza batu tango likambo ya ke betaka na porte na biso epesaka pasi, tango likambo ya ka ko beta la porte na biso epesaka kolela, tango liwa e ya ka ko beta la ba porte na biso bien aimé epesaka okoyoka lokola mokile suki mais mokile suki te parce que Bible yango mokozo ba ke to utaka na mabele to kozonga na mabele liwa eza pona moto nyonso mais ezo senga biso kaka ke to salaka analyse moko na ba vie na biso liwe koko ya mais liwa ngo ezo kutanga litani liwe koko ya ndenge zui papa na biso Jean-Pierre na pongi tolandi biso no surtout na ba réseaux sociaux ndenge moi si na yazo expliquer ndenge ba bien aimé o ba vandaka na ye ndako moko ba expliquer que lala ki ba kutie proprement a fini ki dra na ye propre ndenge eyela ki ye nanga na bino to yebite mais eloko moko kana ina ebiso ke tangu pasa liwe ya kabele mesengeli écoute ona Yesu Masia ko kiko ya na train yi akufi likola mbeto fini ki bien peut-être yanga na yo ko ya na train peut-être yanga ina yo et koko ya bien aimé na accident peut-être et koko ya na avion likolo na accident et koko ya pe na voiture to panzani ba koko te ko récupérer ata morceau mon côté ya nzoto na biso bien aimé dans le Seigneur na nyoso tu wana sengeli to chaka kanzambe po sango nyoso tu esala kapasi tango yaka en tout cas etungisaka mitema na biso ezanga ka kimia totali na mukanda na nzambe bien aimé tozo mona vraiment ndenge bien aimé na biso wazaki papa na biso na mukanda ya Job na Job 1 à partir ya verset 1 na 18 ndenge Bible ezoloba soko bandi kotanga à partir ya verset ya Job 1 obandi kotanga à partir ya verset 13 okomona ndenge Bible ezo expliquer biso na mukolo moko na mbala moko Job azoki plusieurs rapports plusieurs bien-aimés nouvelles o ezangisa ki bomo ya papa na biso Job kimia soko tali à partir ya 13 obando ki toroma ki babike mubdoye banyama na kufi boye na boye ngai na échappé yango na ye ko yebisa yo papa oyebite kune ba mouton so nini ngai na ye ko yebisa yo mu pepe makase yaki memi boye na boye ngai na ye ko yebisa na mbala moko mais tangu muto 4e ayaki bien aimé
ayaki na sango oyo ke memaki bana ya Job Bible lobi place ke bana tant bana ya Bible lobi ke tant baye ko bise ke bana no babanda ko lia na ndako ya na bango ya ndeko na bango mupe vamo ko yaki makasi o yaki ko beta na 4 murs et memaki bango na suka nango Bible lobi et tadi sibiso lolenge Job akataki bilamba banyama bakufaki basali na ye bakufaki basangwa ndenge na ndenge Job ayebaki ko ya mango mais l'air Job ayaki ko yoka ke bana o ya bimisi na libumu na ye bano ba uti na mukongone pardon 9 mois tangu bayaki ko nzamba yaki ko récupérer milimo na bango Bible lobi mosala nzambe o azalaki Job Bible lobi akataki bilamba bien aimé tolanda lertir et bon toyeba kozonga na suka tolandi lertir Job chapitre 1 verset 18 jusqu'à 21. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé encore les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job s'éleva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Oui, il se jeta par terre, se prosterna et dit: c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne penchant pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu, Seigneur, te bénisse, ma chérie. Bible lobi mu pepe ya makase yaki. Bana ya Job bavandaki bien aimé bavandaki. Et pas un décolle bango baza kolia bazo mela bazo sepela bazo bina. Bible lobi mu pepe ya makase yaki o betaki na 4 coins o yebaki ko mema bana ya Job na liwa. Bango nyoso na basi na mibali bayebaki kozongisa molimo et pas ya Nzambe. Job atalaki alobaki nini alobi mukolo bomoi apesaki pe mukolo bomoi azui lelo chose etona bien aimé na communauté na biso o tozomona congolaise soki mutu akufi eza rare même biso bana Nzambe même babikela mo Nzambe tozoko kosala la différence te que Nzambe apesaki pe Nzambe azui. Bien aimé, la Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir. Tozana ta auto vivaka tozana ta o esengeli tozongisa molimo et pas ya Nzambe mais wana bien aimé to façon auto ko kufela ezolobele no côté mutako ko lela pala mukite mutu pa ko bima pende to bima ko kepe ko sala ba course ozongi pété ndenge pe to voyage ka to somba ka billet to kepe Kinshasa au mati pe avion ok Afrique du Sud ok Zambie ok Tanzanie ok même en Europe ou Suisse Paris ceux qui nini je sais pas ceux qui Hollande ceux qui Londres même aux an billet bien aimé eza assurance te que yo aux an assurance ya vie aux an assurance à vie que ko kufate assurance à vie que mutu o ayebi ke azana Yesu Masia akokufa na Yesu akosekwa na Yesu mukolo asuka bien aimé ezaka ke faut to chap to pesa bomo ina biso pa Nzambe bomo ina biso to ya kokaba yango lokola cadeau na maboko Nzambe. Bible lobi Job azwaki choc na mukolo moko plusieurs chocs mais loke soutenaki papa na biso Job et loke soutenaki mosali na Nzambe Job ezalaki kozala na Yesu Masia ko comprendre makomi ko comprendre relation oh il y a ça qui n'a pas Nzambe. Bien mais ce n'est pas chose facile. Au vandi boyo ki ba bébé bonne na weza ke kufi. Au vandi boyo ba sali na onyo so bazali ko kengela biloko ki ke par ba kufi. Alo mutu mususu aye ndenge nzabo e bana no bazali ko fete ku ne pa ndeko na bango. Mon pepe makase ye memi bango nyoso na basi na mibali na liwa. Donc bien aimé ndeko na biso jo batika ki maboko pamba. Atika ki maboko pamba mais soko kiti na verset 19 ou kiti na seto koma na bave okomona Job balobi Nzambe mutu apesa kingai Nzambe mutu azwaki azui. Ben aimé ba réaction wana pona biso bana na Nzambe lelo to tiango wapi lelo to komika so mutu akufi to komo luka akomaki boye asalaki boye ekozala kaka mobali mutu abomiye ekozala ka mwasi na ye ekozala ka belle famille ekozala bien aimé attitude ya Job devant tous ces problèmes là ezalaki nini
nayebi te bien aimé peut-être ofandi ozozela mama to na sa yelo eloko mususu bien aimé na ana eloko oyela ote eloko na oyela o ezaka maloba nzambe o echangeanga eloko na oyela o maloba na nzambe o ezobatela maloba na nzambe o ezobomba maloba na nzambe o ezosomba biso maloba na nzambe o ezochanger bomo epe ezopesa biso assurance ya vie maloba na nzambe bien aimé ezopesa biso assurance ya vie Bible lobi Job akataki bilamba tanga yoki sango ya bana na ye nyonso to esika babandaki kosepela pa ndeko na bango Bible lobi Job akataki bilamba magi azalaki na confiance ya nzambe mais esalaki ye pasi po ete aza mutu toza na motema bien aimé toza na motema oyo eyokaka pasi lelo soki mutu akufeli mutu bien aimé esalaka pasi tosala na attitude te ya bakamarade ya Job oyo bayaki esika pasi ezali baye susu baye kobwaka lisusu pétrole po ete moto epela susu na kati ya motema ya moto lelo na chose etena na moya lelo tokomomona bakamarade ya Job bakomi partout baami ya Job bao baza na balimeti na maboko tango mutu motema eza kotoka tango mutu motema eza koswa bango baza wana lisusu moto ezopela na kati ya moto baza wana susu po bazwa lisusu je peux dire quoi pétrole babwakela susu mutu bapelisa lisusu mutu po mutu azika lisusu bien bapompier baza wapi bao bakoki koyaki ntango mutu azolela ntango mutu ayoki pasi na message to likambo moko songolo pakala baya na soutien tiens-toi bon. Jésus-Christ, il est là. Il est avec toi. Il peut faire de grandes choses encore dans ta vie. C'est lui qui t'avait donné. C'est lui qui t'avait donné. Il est capable de remplacer. Ce qui t'otangi bon, il y a Job, bien aimé, tu quittes comment attitude à Job, même devant sa femme. Parce que les cas qui pour bana wana Job abota ki bango côté Job abota ki bana wana. Na mwasi ya Job alashaki akokaki souffrance wana te même côté na mobali na yeke finga nzambe makambo no sote ezokomela biso finga nzambe Job aboyaki ko finga nzambe aboyaki ko bimisa maloba moko boye oyo ko kotelemisa yesu liboso ya jugement nzambe Job comprenait que le komoko me to uta na mabele to kozonga na mabele nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka Bible lobi bana bazali pamboli ko ute pa nzambe donc ngai na yo bien aimé lobi tozalaki na balibumwa ba mama na biso tozalaki pe bana donc tozali pamboli o to utie pa nzambe. Il faut te comprendre que dans la vie que oh tozo vivre na sena moy toza ba pèlerin bien aimé to yaki to kozonga ezo tala te na façon nini o muto okufa ezo tala nde liwe kokuta ona titidi nini e kokuta ona relation nini na nzambe bien aimé relation nini o liwa e kokuta ona ngona nzambe est-ce que liwe kokuta o penoza na relation moko bien na nzambe lelo pena liwe ye ok na opena kimia sans problème oza pena sir bien aimé na ndenge yozo saila nzambe to na ndenge yozo comprendre maman nzambe lelo so liwe ye papa na biso jipe bino bibi lobi batu musu bazaki ne samedi batu musu bazaki ne pe dimanche ba solo la ki ne pe la téléphone azaki pe na batu avande ki na bango ndaku moko tongo bakabwani bakoti na ba chambre baki olala peta ya mataki na kati ya mbetu na ye afiniki drame ndesika liwa eye kozwa ye relation nini azalaki nango nanzambe pona tango biso tokoki kobanda koloba tokoki kobanda koluka kufeli ndenge nini esalaki ndenge nini ezalaki ndenge nini azali susu na compte randi na mutu te ata azalaki na niongo na yo azali susu na compte randi na yo te atikali kaka na compte randi bien aimé nanzambe to bongisa relation na biso na nzambe toza bapaya na mboko yo ma sœur mon frère lobi tokokufa tokokende tokotika mboko yo okokufa na condition nini Jésus-Christ pa koyoko ya ozaka na bomo yo kufite oui Jésus-Christ akoyoko ya ozapeka na bomo bien aimé okufite mais loko moko na yebisa yo Yesu pa koyoko ya te liwa pe koyoko si prendre yo to tambola kana liwa bien aimé tant to kumbaka na bavola na biso to sala kana liwa tozo tambola na liwa bien aimé obimi na ndaku na ona voiture oza pe naissance voiture no pesa na assurance oza pe na permis oza pe na mukanda mais oza sûreté que okokomisi ko zokende kaka nzambe muto ayebi yango sengeli tozo sa confiance na biso pa nzambe et sengeli to talela nzambe bien aimé et sengeli to lala na sena makolo nzambe to lukaka nzambe
totikaka bakisation à des fois ceux qui muta kufi même na famille et la kabiso to comme lukateza noko muta sali boza mama leki muta sali bote nesika to lukaka bakisation na noko mama leki ngui bakoza la paix et koza la paix bango mais vie na yo muto noko to papa leki to mama leki azoluka et simba mina maboko ya nani bakoki ko sangana na bango na libota bene même ce qui yo simba ma pas le roi des rois ce qui yo simba ma pas la manne cachée la manne révélée bien aimé bakoki ko sangana na bango lokola na ebité ce qui ba sala ce qui ni bakubando ki église na yo bando ki famille na yo bando ki quartier ya venu oh ce ko vanda ka je sais pas ya belle famille ce qui peut ya ndenge ni bako sangana mais ce qui nzamba lobi non rien ça va se passer dans ta vie. Njamba ko mona pe ke bien-aimé au souffrir ming à permettre à moi na ke kufana na kimia. Ezo dépendre na relation ni loza na mona nzambe. Liwa ezo beta na ba porte na biso bien-aimé sengeli to bongisa na nzambe. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Le commis chose mutala la kabwa la mukite. Mutabima ki boazongite. Tout le monde bien bandeko na biso musu bandeko na biso Nelly akeka Kishasa pamba walandi mubali na ye atikali na Kishasa le komi mubali na prison bana batikali na poto mwasi na cercueil na morgue à quoi ça sert na zo nyoso mokili oyo na bungisa nzambe à quoi ça sert tokanga mana Yesu bien-aimé ezalaki kaka moi message on a lingana mais par rapport ya bob ya liwa ya papa na biso Jean-Pierre bien-aimé dans le serené to banga nzambe liwe koki koyela nga lelo mama tolo na se naza na assurance na nzambe na yebi kata liwe ye na kei na nga kopema na kimia na sina bongisa ki mukolo na nga na nzambe lelo batu balingi makambo nzambe te batu balingi nzambe te. Attendez na telemi liboso na je parle de Dieu. O comment na mutu mususu akoya na ba commentaire a lobi o ya koki oloba o motema nezo sepelisa ye. Bien aimé, chaque chose a son temps. La Bible déclare il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir. Kolo Yesu a pambo la biso. So ki nzambe na lola zongite to kutani na ba video oyo ekolanda. To le kuta la kana ba video ya mawate ya bakolela te il faut to kuta la rapena ba video ya esengo to yepe to partager témoignage moko ya esengo kolo Yesu asalaki kolo Yesu asekwisi kolo Yesu abikisi kolo Yesu mais bozo mona te ke na temps oyo même na ba réseaux sociaux to landani kaka nana kufila Kishasa papa moka bomi bana na ye bona bozo mona te ke makambo Yesu ayebisaki biso ya fin du temps ezoya Bible lobitango to mona kaba makambu ya ndengo biso batu tozo tanga makomi na nzambe tozala prudente mais biso batu tozo tanga makomi na nzambe on dirait tozo mona makambu no soto oyo ya fin du temps izokoma mais tozo sosola te que Jésus-Christ revient bientôt. Okolo ba depuis na botama na kutango balobaka Jésus-Christ revient bientôt Jésus-Christ revient bientôt Jésus-Christ ayakate mais bien aimé na yebiso réellement Jésus-Christ revient bientôt. Ezama sanuti. Ezama sikite. Kolo Yesu apambola bino bandeko nyonso to bochaki litoi na bino pona kolanda mama tolo na se mama Anne Kalambai mwasi ya mokonzi. Kolo Yesu apambola bino esika nyonso to bozali ba bien aimé na biso boza ko s'abonner na tolo na se. Continuez à s'abonner à tout le monde boko za décider boko banda ko yamba kaka mate ya malamu ba témoignage ya malamu oyo ko sala ke révolter bino oyo ko sala ke fortifier bino oyo ko sala ke brancher bino lisusu na nzambe po ete tolo na se et tombola ka mutute ka se tombola ka nde Yesu Masia et tombola ka mutute ka se tombola ka nde misala ya nzambe nde et tombola ka na tolo na se nzambe apambola Eli, papa Eli ya nzambe oyo aza kosunga biso na ba image na montage oyo azosa ela biso pena musala kitoko na tolo na se soki kolo Yesu bien aimé azongite tokutani na ba vidéo oyo koya. Merci, s'abonner massivement bien aimé dans le Seigneur na chaîne na bino bolinga kamingi tolo na se TV. Merci, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.